non bana wana bana na yete bona boye donc to yoki yoki ngomwe pai donc batebele ba ko luba yango papa ce que ça bana chose bana na yete est-ce que to yibela likamuti pana baza baza kuna pa mwasi potango baza na bomoyi ba bana teke to yibango te bayaka ba emusubo suite ke babimi na ndako banda wakisana mona bako bima na ndako bona bayaka awa na pana biso na bana tutaka na bango le mususu mois de baza awa tebike mutasiporta bana mubali bana mususu bana bakomba biso famille bon ce que le tobi baza ya biso te to yeba kolo bana wana asaki arrêter ça des années il kamoro boy a raisonner le komo boy les aki mabemi katina akoka kite mbala moko sur place AVC et tout ndeko nanga utaki presa poto koma kuna kuto mikotraki na porte te yoki selero akufi sebati na morgue aussi leur fest oui bimamba on déjà la guité un moko boyo poko publier momino mo boisika ozo na réalité zara nango bongo mais ce qui exemple moto asali do ezali loka moi ba publication ko publier moi dans cellulaire ba no publier moi ba tunaye na cadre quand on lobby wana yebe ba ko publier be momine mo bo soit moto mo bo ya publier loko mo bo sala ki bien te yango tinto tout pareil za panani to yeba bien poto oya ye awatali loba moko pe atikalo misatu ayaki ya kolala ya kokanga misu eloko ebaika kaza na bomo ipema kama muto mandako pema parce que tant mobile a déplacé ake ba voyage moi si façon na palin soit na cadre ga ozelaka mobembo jojo na ya kozonga yo no coach ozane tingai ozapeneti lo wa ndenge cellulaire adai oyebi jango nde zalaka emsoko zana momi be bali fanto moi mboye ma bani yo yebika nde zalaka ngana otoyebi ndishika zolela baby jote selena morgue papa na kokiti na sina unakolo bati mwana ga papa bakini sani ga papa mwana ga kuta wengaza mwamuki na banga kina zo banga alanda tezaloko ta papier elenga Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci beaucoup fidèles internautes. Avec beaucoup de douleur et de tristesse que je vous présente cette émission pour vous annoncer la mort inopinée, insupportable de celui qu'on appelle Cellulaire qui faisait partir du groupe Wenge Musica BCBG à Papa Chéri Bin Adama. Alors je ne serai peut-être pas à mesure de vous en dire plus par rapport à cette disparition. Il y a Nderabiso Oyo, mort à Koufinango, à Belité Loromote, mais j'espère que Bandero Moussous ont déjà sur internet. Et on a biso peto yega na tongo oyo pour na sala o peut-être baninga musu ba salite ya koluka moi batu musu pour na yeba vrai version liwa brisque oyo et yeli cellulaire donc nazo rappeler les sous na ba fanatique ya BCBG na ba fanatique oyo tout balela ki la bonne musique oyo cellulaire ba ne ko sala que abanda ki li sous ko faisait partir te na groupe ya BCBG il y a déjà longtemps pour la raison confidentielle oyo mora yebaki mais lelo oyo toyoki ki akufi alors comme ngara mo panzi sango na ye awati na veni Bosolo na Bosolo donc Bosobolo numéro 33 donc na quartier ancien combattant on a Kasavubu na zala petit frère na ye Edo neto remeka un peu ko solo là par rapport à la disparition il y a Ndekonaye à qui je dis nos condoléances mon frère. Ouais ça va. Alors batoto bazola na biso d'abord ozanani na katsa libota oyo. Na petit frère na ye. Petit frère vraiment propre. Petit frère propre. Alors le lot oyo bato bazola na yo pour la première fois peut découvrir yo. Qu'est-ce qui a fait la mort inopinée brusque? Il y a grand frère Nao Cellulaire. Bon. Cellulaire ngana ope tout ça c'est parce que ya les anjela bisonyoso mais nazaki surpris ba benga ino grand frère non azobela gravement il faut que akatisa azaki na braza akatisa boya na kin tukutana na zoya no toke zoya na beach et to faire soigner mais na éviter ce ezali mokano nzambe mais na braza kuna keneki nango pona na beach ni ya musala to keneka tourisme non toujours le roi musicien et boulonné ndoule ndeka kufi musicien ça dit boulonné ndoule yalinga ndoule mingi
Et ça là qui moi ba caprice les ala qui entraîné na père na et zala na moi papa pena moi caprice et alors père na e ndole kwa jibem piano papa chéri place à ça vraiment ça c'est bon les arabes ba caprice c'est ça là qui a mususu ko se déplacer azalaki mon à Brazza Gabon moi ando tambola ne moi Yaoundé moi Abidjan ndenge ezalaka kaka bamise nde ezalaka na kini ngano toyebi nde eza mise soki aire moko boye asali mwa caprice esengaka déplacer luka baproduction na ye mosusu indépendant voilà non baproduction te ezalaka relation voilà ezalaki justement bongo mais tombeki asalaki arédiquer ça des années tilika moko boye araisonnaki eloko moko boye ezalaki mabe mingi kati na ye akokaki te mbala moko sur place AVC et tout betaki ye le temps que Brazzaville le temps que bato rapidité baya nga monaki déjà azalaki na ye te ayaki boye lobi biso moto enda ozwa ye mais tant on atali vie nanga boye na monaki aza na ye te nga moko nayebaki mais ayaki déjà odaye to adaye na clinique na mama ye mo position nga nde namonelaki ye mais to sali moi yebi kande za fo kende na hôpital ne zala kaka ba me ko sala constat a docteur ba ça ba va et vient mais nga na comprendre déjà na ba grand frère to zaki ba cousin ba masa na ye to zaki belé mutaki sa yaki wana ba seke to zaki belé vraiment merci pour la BCBG na loko ba sali vraiment ya ko insister mutu na bango ba yaki vraiment ba yaki sali biso bien salinga surtout nga edonzinga bien alors ye awa abane kufanda wapi tango déjà longwe BCBG abanozala awa na bosobo le sika to ye awa to zaki na monga fula poto ye zaki pe na monga fula na famille na ye mobimba ouais quand on lobby mais tant muto bima déjà balibanda trop azo siéger moi mukina Brazza koto j'ai déjà azaki de un esprit sous déjà awa te le j'ai awa bomaki ngo déjà Romain de vivre moi Gabon, moi Brazza, moi. Koto Penda, en tout cas, j'ai assez atteint ma missakiango déjà. Doazaki suna idée que à Rovana suna kinie idée nezaki sura outi aye moi. Moment wana moi sinabana bazonga ki shebango. Non. C'était tant mobile à déplacer à Keba voyage. Moi si façon on a parlé soit na cadre là aux élèves mo bembo jojo na ya ozonga. Yo no coach ozane tingai ozapene ti lo wa ndenge cellulaire adai oyebi jango nde ezalaka emsoko zana momi be bali fanto moi mbuye ma bani yo yebi kande ezalaka ngana otoyebi ngana otoyebi bandeko ba olanda biso ba na posa vraiment parce que to yambi petit frère je rappelle que on a réussi pour vous petit frère biologique pena propre ya moyi wa ototika biso mais il y a des gens qui disent que parce que Moutaro Koufara a boité, Moutaro Kenera a boité, et on acquise aussi la femme par rapport à Moussous, il est paraître, on acquise la femme qui est Anosaki Jonaye, qui est Bana Oyo 4, on a la bango, ne pensez pas qu'il y a yo. Donc, alors, message Joana, et lesquels qui est malamon Moutasali crise. Il y a un message sur Facebook, ça dit Kaka, yo. Vous savez leur fest. Oui, bimamba on déjà. La guité. Un morobo yo pour publier mon minimum boisika aux autres. La réalité zarango bongo mais ce qui exemple moto sali do ezailoka moi ba publication ko publier moi dans cellulaire ba no publier moi ba tunaye na cadre. Quand on lobby wana. Yé pe ba ko publier mon minimum bo soit moto mo bo ya publier loko mo bo sala qui est bien té talara. Nzele skota nga moni babilo wana esale skoyo mwa kanda mwa zuwa et puis à larguer pe mamo jona ina musika. Non, ezaki makambo yete oya banda momi to momi abanda. Ezaki justement ka mbala moko ante ba omi bale o asaki o abanda ba mambwana to ebite na na banda ko publier ngano to ebite. Mais ça reste à vérifier. Tokomeka olandela ngo aza mutu anyama te siko bana ni awazapi bazali na palais te baza na palais te achete ande chebiso
mais chez eux. Il paraîtrait que moi, ce n'est pas l'aller à Wanabino. On a habité. On a peine Nazaki, vraiment. Journal lobby, en tout cas, on reconnaître ce mon tout. Merci beaucoup. Alors mon frère, vous allez profiter de la caméra où vous lancer un message mort. On a tout au baïbagi cellulaire, na ba Ronzambo, na leader, na ba papa chéri bin, na ba fanatique. Vous lancez un message pendant 30 secondes. T'as la caméra. Message exact et en mingi ya oloba pesate. Pour ezanzela bisonyoso. Ezanzela bisonyoso. Message en mingi ya oloba pesate. Tous les likes bien. Alors bateau peut-être bateau ce qu'on va pour ça contacter famille direct bah ça la comment? Non. Numéro ezali 089 84 92 865 089 84 92 865. Numéro les asuro bengi directement au yambi mbala moronga ndem na opesa information makamunyo surtout puisque ngam naza petit frère na propre penazala qui partout mambuzeta la yonde ngoza na pena kende kona omoko boye azwa mboye mafozala wana obligé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je pleure souvent avec Tracy Mbelenga, je pleure avec Héros dans l'ombre, bébé Bokeh, tu confortes la femme aux classes mondiales depuis quelque part. Donc ma fan tout à BCBG, je pleure aussi avec Queen Mother, Queen Tricia depuis les États-Unis, avec Kojo Okamaji, donc ma concert dans un soupena maïpe, ma concert dans maman, nos condoléances. Merci papa. Bato Bazolanda Biso d'abord que se présenter sur vos n'est pas cellulaire. Merci beaucoup, Yana cellulaire. Alors cellulaire a commis à la ville à Kinshasa, lobby na provenance il y a Brazzaville. Il paraîtrait que à quoi qui a piqué crise kuna par rapport à message mouro boyo to éviter ce message on est utaki wapi. Lelo o batutu Bazolanda Biso par rapport à ndeko na bino. Européen sa biso version ni ne memie na le wa brisque boy. To yebite to yiga avant-hier na lobi na butu avant-hier na butu et do yibisanga mama pesanga i transport na yoki ba lobi stelle abeli piqué crise na breza oh nani mutu lobi sango wana kende mbangu okene yeba mutu apesio sango wana absu 2000 akei azonga ki souté na bengi na juillet na pareil lobi na ona tongo ba bengi biso oh bazo kata cellulaire na Kinshasa po aya ko traitement jibatindi mutu kuna tozeli seleti moya yete na poko to yisa mama boyamba kuselere esa itozui ara mama ye to bongami na poko ana poto kende tito koma boye ndenge to kutaki ndeko na utaki breza poto koma kuna kuto mikotra na porte te to kiselero akufi se batie na morgue to bité ni message yango na tindaki na akomela ki to koyeba soki batindi pareil wale zonga awa to yeba mutakomaki message wa. Alors il paraîtrait parce que non qui na moi un problème entre yena moi sinaye il paraîtrait message morobo ya insupportable au moins sinaye pesa qui par rapport ya bana o ba bota na habiter so bozo au courant nango papa to yebi na noter faut to mona message wana to yoki meto monité faut to zwa appareil wana total na tini message poko yoka eza ko yoka meto to mona appareil wana po muto sangwana ke ipare muto memaki ye muto lobi ke tango akwe totali na pareil na yeto mon message mais to yebite na tindaki fo batini le so pareil wana total message wana na tindaki na komaki soki moi c'est soki na to yebi na nute faut tout mon appareil to tanga message wana bongo to yebake nani abomi moi si bien po ko message c'est que ye muto abomi pourtant tangi muto ko muto message tango tangi c'est que ye muto abomi to yebana to na pareil wana soki to zo pareil wana bo to yeba na komaki message moi si ou bien camarade bien nani to yeba place ba rimer ko tambola moi partout que non bana wana ba bana na yete bona boye donc to yoki yoki ngomwe paye donc ba te belé ba ko loba yango papa ce qui ça bana chose bana na yete est-ce que to yeba likambuti bana baza baza kuna pa moi si pourtant baza na bomoyi ba bana te ke to yeba ngote ba yaka ba emsu bo suite ke ba bimina ndako banda wa kisasa mona bako bimina ndako bona ba yaka awa na para biso na bana tutaka na bango le mususu moi de baza awa tebike mutasiporta kabana mubali bana musuba ba komba biso famille bon ce que le tobi baza ya biso te to yeba kolo bana wana to yeba ndenge l'état pas na set l'état zali to yeba neto kusuka nango ya ko lakisa kolo bana wana na mutu asiporta kabango to yeba tango wana po na to si téléphone te
Parce que bato Braza et puis BCBG nous tous eleki faut bayeba to luka muto o ya sana pareil na biloko ne o ya kendeki na wana faut to soit pareil wana to tanga et c'est un tout tout pareil za panani to yeba bien poto oya ye awatali loba moko pe atikalo bimisate ayaki ya kolala ya kokanga misu eloko ebayika kazana bomo ipema kama muto banda kopema misu ekangama mundu kozomisa fulufulu droite na ye gauche na ye loboko zaki paralysé. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup Togozo maman na habité ce qui est possible to interroger maman parce que maman ndi aza kolo likambu aza na douleur makasi na habité ce Togozo maman abima libanda. Merci beaucoup, toujours continuer toujours. Nous sommes travailleurs, nous avons travaillé. Merci beaucoup, toujours continuer. Ça biso passe ya robum sa animateur ou ya bini sa mboka ou ya biso. Donc et au ça biso passe. Donc voilà. Maman nos condoléances. Merci papa. Merci maman. Aujourd'hui la moi na yo oui bien sûr, na habité douleur nini oza nango sikoyo. Moi na yo akenaki mission na ye ya sala ba makam na ye vie privée na ye. Moi OK, moi na yo azongi bembe. Na habité douleur nini oza nango na moment oyo. Papa, ezaki vendredi, samedi. Ezaki dimanche. Lundi, faisait lundi. Na vai na Braza, ba 11h. Na ki appel. Ya fifi oza ngabela na Braza. Oza na Braza. Ah, biso ba bengi biso ba cellulaire na Braza kuna azobela. Ngabe azobela. Azobela nini? Telefone ngekati. Telefone ngekati. Maina ngesukaki. Braza vile za budini. Nakulukile wapi? Nakumonile wapi? Napokwa niko suka kishese. Nakomile biatonga. Le mina tonga na komie do abenga. Abiyaya. Ba bengi toke na beach. Toke no za cellulaire. Lepsenga biloko na ne comité. Jana cha biloko na dépôt. Benga panderi bokende. Benga panderi bokende. Bokende kozwa ye. Napokwa ba 17 do abenga. Yaya tusana bitara mayemo. Sera za malamuti. La menene. Alubi yaga na paste. Na kokati papa. Nazana ona kolobati papa. Na kokati na mboni mwana ngana maladi te. Na iki mwana ngana maladi te. Na bonga mina butu pona kina mama yemo. Na koma na porte mama yemo. Na kuti bazolela. Na kuti edo azolela. Na kuti shiko azolela. Baby jote sele na morgue. Papa na kokiti. Nazana ona kolobati. Mwana ga papa. Mukile sani babe. Mwana kuta wengaza mwamuke. Nabanga kina zo banga na lui papa tanga classe. Papa tanga classe na lingi vya muziki de. Alubi yanga na usala muziki. Mwana kuti wengaza mwamuke. Wani mukile sani boy. Mwana kuti wengaza mwamuke. Mwana kuti wengaza mwamuke. Merci beaucoup. Ça lui se passe makasi. Donc Glody Diasiga, la mignonne. La mignonne.